Alors, nengeka na episabino ezana likamuko zo lekana Lubumbashi. Lelo toza le 24 mars 2020. Message vocal on a salé on a dans musala, na salé on a siko ba 11h35. Donc eza boy. Et mutunyo so ko message partagé, OK? De façon que ezala teke yo bat musuba yo ka kité na mito na Lubumbashi, likambo yo to leka lelo eza ba parents ngandi ba benginga, bazo informer nga bazo lela makasi, likambo yo to leka lelo eza que eza na groupe moko ya basi bazaki na kati ya bus, bikande bakenda ba voyage na Kasumbale Sabwe. Na kati ya bus, bamoni mwasi moko libanda telemisi bus. A telemisi bus, alobi na bus oyo na lingina bimisa bateau nyuso bazana ba mèche na ba plante, baza batu na ngai. Bango nyuso na bango besoin. De temps bana basi. Babanda ko discuter batu na sens nini, mwasa babanda ko mona kwa ndoki lokwa muntu kaka ya mystique. De temps basi babanda ko discuter. Na minute 30, ceux qui 30 ou 40 ba fille na ba maman ba disparaître na Lubumbashi. Panique totale côté na Lubumbashi. Ngana na ba parents na Lubumbashi. Ndi na efsi mwakambo komo na nga joli mwanza. Na ba parents na Lubumbashi. Maman nga utubenga nga zolela. Nde yango na bengi sikoyo bozwango penza la légèreté. Nyon c'est ça parmi ba signes des temps de la fin. Yesu alinga zonga na efsi vérité. O akoko message oyo. Abo bon pona mi kota pesa baninga. Yesu azozonga bata ba menche ba manzaka milai ba bitozo tikala. Bande ko bolinga ka to tikala pona ba menche na manzaka milai. Nga za musala me na sali video mba na sali voice nani message vocal mba mpo boyoka. Nzamba zolo ba façon nyonso. Batu ba menche na ba plate tozo tikala na manzaka milai. Na zolo bate boye oponga na kati soki bana nga bazana ba menche bazana manzaka milai na minute bandeko nde yangwana papa na nga linge kotinda ngo me azana tente pona bazo bimate par rapport à makambo ba coronavirus bazo lela ndi makambo semi na Lubumbashi lelo le 24 mars 2020. OK, merci. Bye.